Il est temps. Conservation de l'environnement. Hein? Papa, mais naïna zololi nana ina tantine safi Chine. Aïbsina que na Belgique bazol ka environnementaliste makasi. Même tantine wela na ba contact azula inga aïbsina azuna ba contact avec non ba environnementaliste na Londres. Bazol ka ba makasi pona ba lité ba réchauffement climatique. Tout ça. Nous la temps c'est Pardon. Pacha, quand elle a mis ma photo, mais finalement, ça devient un virus dans la maison. Le cola Hervé accueilli, Yopé, Kadi accueilli, Yopé, il faut qu'il y ait. Comment? Kadi, réseau de... Nazo nous caractère sur réseau, on les a bien. Mais vous nous changer. Oui, mais que tu n'as yambi, n'a pas été que ça yo. Ah, malili, moi na nangai. Oko mesa na mama. Poto ne malili wana. Yo, nalo bien. Yo kananu mama soka zoloba. Yaya, photo penza libosa Tour Eiffel. Pour y avoir des confirmations. Yaya. Tala, Luca, Vitala. So, nous sommes à Paris. Oyebi numéro la pesa qui oranati. Ya José Mbaya. Bengaye. Après ça, numéro ya Brigitte Makanda, 0 faute. Yaya fungoli ici restaurant moko kuna na Belgique. Donc ils sont kota na bango contact. Omoni basi bango wana. Bazo sala ba affaire na poto. Bala kisayo ndenge bazo kota bazo bima. Ba ya rieti feti ba be ya feti, famille feti mobimba. Bana basi wana baota makamna Kinshasa. Bango ne bala kiso ba tio kokota ko bima mwana ngai. Ko buka na te poto zane mwana mwasi. Yaya nazala kanga imo wala lopango wana zo peta batura isolé soki ozala ki ataka na ngai mama tika siko kena ona poto elukena ngambo ezwisanga ba problème wa mama ba misusu mitema lokola epasuka likunya oyo yo kaka likunya kindoki nzambe kaka ya Pasteur Barthélemy mama Zambe kaka ya mosakoli Barthélemy mabolo mona seka diko boska na kate 207 leto so like Oti na rappel numéro pour bengi na mona seka ki appel mani numéro masqué oncle Kati na Boko mama bingo. Kadi mwana Paris. Mama bingo. Mama poto mwana mwasi. Mama tala basi ne batele misi ba immeuble. Loko. Mama dia kati. Batele misi ba immeuble. Tika ezonga. Mama, tika. Soba Poto mwana. Yo, pole. Na bien. Ogo singa zobanga. Na bina yo. Oyo to mama. Oyo to finga zobanga. Mama, na pesa ka yo respect na to banga yo. Yaba. Oya ngo kuta ko. Mwana nake poto. Na zo benga leki na ngala zo tina na rote. Kadi yake nde poto ekomi likambo. Kadi leki na ngala. Mais yo za nini? No. Kadi yake poto ekomi likambo. Ngana sadi ata yo. Kadi ala bo. Una mtoka ka peso ni bozo ka stoni kemi de kare bo komo. Yo za maele cha hapo kwa. Oza ndoki. Mutema
likuni ezaka nde boye nande motema lokuni mwana nake poto awa bavoisin botelanga likambo tokei yo mpe kosimba na nzoto bongo nazopekisa bino mpo tokoli deja boswana bokoma oswanaswana boye tika mpe makambo wana kali ezaki poto yo zozayozozayebi malonga mais yo tolonga tika biloko wana kolamba mama pashala nzo eza pasi eza pasi mama bana yo popotana bino na bino nga mama ya professionnel nanga kutu na ta wana ya oswana na yo te na balisi nabindi na poto mama naganye yo te 2 points yotikana na mobali basasila mai na makila mobange ya mpaka Sani nienza mboyo wako maengo corona za service. Bonjour papa. Oh. Ling. Ça va? Ah, musala njambo papa. Olete otondite kumekate fanda na. Bisa ba otokemika ba. Tumebwaka na kati ya makambo ya jambo pasi na pasi mengana zoposa na bino tena mabondelia tongo po wana zocha bino na utika kutambola pa ya ba partenaire yango lokola mama oyo moni balabala na bino na kwen mama Odette Mianda na mama Spenkema baza ba partenaire oyo penza donc tango na bandili ngomba po biso toza bana ya dina ba pati na bala tango bimisi bana bon je n'ai pas besoin de mon direct step na za lokola koko na ye pasteur Alexis Kinsama ndem tawutaki sikuta ngupakisera etsalo ngwaki ali biso sikoto laki kutambulale tango kala njamba be omoni musala njamba pesa akateke papa ja penza kutango na santaka ka iloko wani mati ya lisakoli kenda go sala likamungana na mpanzi yango nazo likapo nazana omoni ndenge na 40 jours de marathon de prière. Alors, quand je vois un jour à ce qu'on a clôturé, maman est cambo na zo sakole la mikolo ezali yesu na balabala. Ko la peine avec ma bon. Papa pe bon moni tango zo sambela motifano motongo pa po yesu na balabala c'est quoi na hotel na kati ya sate. Na yesu kaka na balabala. Ba service ko sala na balabala donc na okete na travail trop na nkoko. Bikamo zo sala mame témoignage na olika ba télévision na bité trop ce que atali banda stadio côté à triomphal on attendait bakiti micro babi Singapour pour moi il réussit à campagne d'évangélisation son TikTok podium TikTok donc cher donc oui cher na senga ki papa na biso kuna bisango ya Asika mais tous na ba négociation au cher ce qui za TikTok onction papa depuis ça to me la msala njam mako pesa kwa sababu pamoja ya kobota au pesa $1000 $1000 arrête papa te pona réussite non je dis arrête là ça ne peut pas au vote $1000 tu sais pas campagne là ils sont na $1000 kwa mbongo muke papa ça na pension hotel Karine assez Pourquoi ça n'a pas Karine? Pourquoi ça n'a pas Non, tais-toi. Qu'est-ce que c'est un problème en bon? Hein?
on a la difficulté parce que c'est un bongo et c'est monsieur à pour me dire des bêtises. Hein? Non, papa, on a besoin de mon avis. On a besoin de bongo parce que déranger n'a pas de bongo na swaki. Ozo côté ça, des autres on a besoin de avis. Ça fait la dernière fois, papa téléma. Téléma. Maman non de sortir na ya. Non, papa, je disais, papa, je voulais que. C'est quand même service, 40 jours de marathon. Marathon de la foutaise. C'est ça. Moi, dès matin, quand il vient ma bonne délire, et nous sommes combien d'accord? Combien? Ça c'est quoi ça? C'est comme quand il vient ma bonne délire. Nous avons que nous soustraire au nom de Jésus. Nous avons que nous soustraire. Ma bonne délire, ça sert pour la bino. Sam! Comment voilà comment je suis humilié? Plus que pierre, plus que porte. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour ta parole? Mon Dieu, moi je ne sais pas mon bien. Quand je presse sur ma balabala, je ne me presse pas moi. Moi je suis diminué, c'est toi qui as fait. Bon, mon abolam. Bon, c'est ma balle. Moi je suis. Et puis c'est sur ma balabala. C'est prophétique que vous avez fait. Vous avez accompli la promesse. La parole de Dieu. Hier sur la balabala, vous m'avez cherché dans la ligne. Vous sortez de difficulté. Famille, c'est quoi ça? Tout le temps, vous et vous m'amenez des gens comme ça chez moi à la maison. Même si c'est un bon, le belé, campagne de la foutaise. C'est la dernière fois dans le lobby. Il faut foutre un bon mabat. Que ce soit la dernière fois, alors la dernière fois, sinon on n'a pas beaucoup de ça dans la campagne. Hein? Comme ma sœur, ceux qui n'ont pas la campagne. Je pense qu'on a le lobby ici. C'est quoi ça? Bande de malcoulins. Bande de malcoulins. Moi j'ai sacrifié toute ma jeunesse, c'est la carte de bonne mère. Moi je m'attends, il suffit que tout le monde s'en est. Vous allez voir. Moi je connais bandit blé comme un rouge. Comme le sang de l'agneau, il mourait. Il mourait. Trop, c'est trop. Nous avons mon abandon. Au moins, il m'a dit, est-ce que ça t'inda? Est-ce que ça t'inda? Non, mais mon Pétero. Pétero était envoyé pour presser la bonne parole. Mais il était crucifié, la tête en bas. Parce qu'à mon avis, c'est ce que je vois. Je ne sais, c'était la Gethsemane. Mon temps, comment tu sors? Ah, c'est bien, on s'est dit, il y a moins de l'empate. La batinde qui moins de l'empate. Mais comment on a ça? Oh, il y a un mec qui a ça. Moi, ça, c'est comme un fou là-bas. Lolinga benginge salinga pasi sala na banzi ate pasi wana oyo zoyoka yango penga na zoyoka mwana zolela libana mwana yango ezokende sala $1,000 ona mobali yo defa ina kupani okujokisa mbongo wana sala kali na lopango wape na bilobela yaya mwana ngote mwana ngo mwana ngo ezobeta tolo mwana ngo ngamoko na boti yebo kilo ango isoki ye muto ayebisi yo makambo ango ayebisi ndenge tosona kite ndenge toyokana kite kana linga tina ko kilo te libala na mwana nzo je m'en fous mobala ngo yende nani en tout cas de mindele baloba que les apparences sont trompeuses na moni yango penza nyo so bare pamba papa na kindumba poto yelinga ko tsana kata liboto yekale na zo okana na maile te ngana zo bomba yebi makamuna za ona libungu na ngai ya mobali na ye so na bina binisa ngwa sikufale panzani
nyonso wana nazo comprendre yaya mizongisa na esika na yo na lopango ozaka ndeko na nga oza ndeko maasali te ata soki mpo lokwa basomba yo na boni te me makambo ezoleka nyonso eza Pierrette ezali Pierrette nga nazoyebisa yo na mobali ya Karine Pierrette na mobali ya Karine ndenge eza nayebi ke bakoma makangu lokola Zable ayebi ke ngai nayebi yango alors yango wana baza koembrayer situation 3000 c'est quoi 3000 yango ya nini yango ngai c'est que faki nyongo ça va ba téléphone allô yaya boni oza bien nani yaya pardon zela on a déplacé mon qui naza na bato naza na nga bien kaka nazokufa wa likolo na yo mama ebongo yo ndenge nini sikoyo ngoma mabongika te chande muiwa Maman Pouloute. Oui, Nicolas. Bonjour. Bonjour. Oh. Maman, c'est Kambo. Ah. Mais parce que nous avons son beauté aux amalili, on dirait. Gana sa boya mbote na yo. Likambo bino bozo sa na ndako bozo luka nini. Ya solo wana. Pierrette akoma mosi na jabolo. Pe yo ndimi yango. Pe boya kokosa ngate osala a depuis 3000 na jabolo. Boni bo kali gaye bote na motaka. Oya ya kati boni. Maman Moseka, pardon. Donc Sarah monta ebisio que mon bali à Karine, Zable a comment Kobimana Pierrette. Finalement, Nazoé Balisusu, Nazo reconnaître sous Sarata. Mais depuis quand a commencé à inventer des histoires sans tête ni queue comme ça? Vandana. Vandana. You can come with the Baby no bato boko mosala bana sangisa oya duo na ebite. Yo kan kamosala aza koebisa mama Kulutu Moseka que mobali ya Karine Zabanga akoma kobimana Pierrette. Vraiment mama Kulutu ata yo moko ngai papa ya bana wana nyoso na autorisé mobali ya Karine Zabanga akoma kobima na Pierrette. Mais maman Kulutu ata yo moko. Vraiment là je suis un fou quoi. Ngai na autorisé mobali wa bali mwana nanga liboso apanobimana mwana nanga mosusu. Finalement je suis pris pour qui? Ya kofi. Oh nyoso yo mutule kila kinga. Parce que ça ka lobata ngo bien loko zo linga mbanda. Loko yo akolobata. Kata kuna akata moyi banda nini? Eleki. Mamba ka yo timena pesa ka respect. Sadi. Eleki. Tika Sadi. Mama Kulutu ka. Problème ezali awa. Leki na yo Sarah. Akende pa ya Zabanga na mosala na ye. Akende ko defa $1,000. Zabanga a defa ngo na ndenge ya banque Lambert. Mais il faut son Tumba isa. Nzana babiki ya zela. Na lobi olobi ko dango eza kom loba bandela na ko dango nzambe na ngai. Bandela toi papier yango na simbi na ngai mais biki kuna yeso na luki na monite. Na yebi kote ko expliquer na yebi. Na yebi côté wana bien. 3 yaya pas lukangina. 3 2 7 327 tala nalobi mbala sima luka maman Marie-Claire Mouchia luka maman Marie-Claire Mouchia na Château Rouge wana so tunika ba maman Château Rouge wana ba yebi luka ye ba asala pe agence pas na ye awa muta so kipa nango asala agence ne awa ko wana Kishasa s'occuper nango Angèle Mbia azasu na Afrique du Sud ta combien yaya moyen te loba kasi na kozwa combien na kozwa combien kasi 30 000
3000 $. 30, hein? 30 $30,000. Wango futi nyongo. Ah, ok. Ça va? Ya. Nalobi, Kuta na maman Marie-Claire, wana. Ça va. Voilà, Kadi. Passe-moi le téléphone. Passez-moi. Je sais que tu parles à Kadi. Kati. Maman Kouloutomo. Yango, Nalobi, Marie-Claire, nanega pembeni ya. Yango mbongo wango. Nani, kuna mwazali su 300 zumbaboui. Nani mbongo wango ya likombia po ufuta nyongo na bato na zabolo mwana vanda kimia. Mbongo wango ya likombia. Yango ilizamini na wana nyongo. $30,000. Oza pourcentage. Ufuta nyongo na bato $30,000. Combien bati? Etali yo, nga makambo bana naona kipakango. Ofuta ile wana ticket, boya bafanda na makita kofi. Na tuni Depuis quand Zabanga a comment mobile ya Pierre? Naza la tribunal te. Naza kuna te. Yo musala ya kopande lipota. Continue ya. Continue. Boya bafanda na kati ndaku na ngai, bote na ngani kita bosa sanga, botanga na mesa kasiboni. Mwasi ya kaboete mama. Songa nanu. Mama sa. Omoni bomango. Sasa yo to sakana ngai. Nani akotonga tika bango na bandongo wana alexi kamela yo wana omoni makambo lukela kinga baleki na bafandisa kiwa kasaka lobaki ni parce que ça boya ki albi yako ndima kimbanda te omoni ngo komtinga zoba babina ninga na zolo omoni yango oyo kaka tango na suketani ali fungola ba groupe électrogène ale kupesa bangwana trop ale mbakuzwa mbonga ba groupe batezo bonga te groupe ebiso obongi ebongi te nzambo ngana sambira bakumana koyela no ba groupe pena no oyo na ba sode ko ya tipo usuka na prison Annie. Bonjour papa prophète. Pardon papa. Papa, on est là en Zambie. Telema. Ah bon buso babu iko. Telema na mwana. Nzamba ngo bo so inani. Gaso de kota bino. Bondela nzamba na yo. Nzamba beso nzamba tatare kana biso. Oh, wewe kupanda yale gaso de kulika kati. Benga nzamba na zakani na saki. Nasali nini papa? Nzoka nebo sana Goliath kuna. Ali yo yebaki yango. Alo tini David kaka. Komo na nga baltemi. Nasa kuna sa David. Ok, yebaki très bien. Zaki ko moko préparer. Papa, pour préparer. Maman, nous sommes porte ba pastora ngai pa Goliath na yote. Ali uzoya sko bonde na nzambe na yo. Mama, bo ezala mbala na yo ya suka na mona kawa. Papa nga bokilo na bakangi kuna likona nyongo na ye na zwaki papa. Na yo bonde elanga nzambe na yo po dossier wana ile ka procureur général bakangi na nango babimisa ye bokilo. Bakangi nani? Makambo zolo banga na yebi yango. Bakangi nani? Goliath. Te, Goliath te. Bakangi bokilo na ngai mboka na ngai. Oza kengambe. On ne touche pas le loin de Dieu. Ya mona kiye ilumbe. Mama. Tout ni na zanango. Alors ka catégorie na ye, ata na box ba permettre ka bitumane ngona te. Uza poids pour to poids moyen, okoya kubet yo poids lourd. Oza kubeta poids papa ngolo ba ke bokilo na nga beta kiyo. Mona ka passer ngari ko limbisa. Mama sika wala makambo esimbaki kaka epai na Yesu mama pardon naza Yesu te naza batele ngai mama naza na famille na biso mutu ya matata na bongo na mutema mi matata eza kaka matata eza nature na ngai zala mama longa no kaka pardon longa tukoya osimba na pinana na oyo mosako mkesani ngaboy ndio tinza kula na kupo na kuza kolo na pejana na linya ngona ni coffee kuzu ogo ni mateke ya batele mkesani ngaibo mabibi nzoto nyoso ya mwana ke ngose tsazo beta msani ya njami azo kuzo atomana ngabo ngani bana mbako kange yako yesu bima ye mandela kosa namoni yo soki na bimira mama en tout cas
David, non, mon nom c'est Barthélemy. Moi ce n'est pas David. Coup préparé. Non, vous laissez, vous n'avez pas qu'à et puis n'a aucun pas que ça plainte. Il a touché l'homme de Dieu. Après, coup est blessé volontaire. Article de la loi du code pénal 343. Bah, c'est planté tel que modifié en ce jour. Il y a un fond de la justice internationale pour le Bakibi à Betam Sadan Zam. T'as pas passé la porte. Moukou est un monan. Aujourd'hui, c'est la totale tétanos. Car après, il y a un sénégalais. Yes, la balabala, on a eu que boy, yes, on a balabala. Il y a des sous. Le coup de coup, il fallait que Benyaba, Bazeno, Bazabala, la Pélémanas, Bamona. N'a bête pour passer les cacao. Aning sao ninga ya ninga singa bassin na na zo tamana on dirait mta zo ngasim yo ngoma na bassin na wana ne wa sana ba beta ngona sima ro na dada yo toto sambe na nzambe gazo de plus na yoti to nzamba ngo papa de na biso ata ba beti ngai papa de ki kosera ko kipe ba mute wana ba phrase biblique ngai te ngai tuzama mukiliawa. Et ça, moi, dans le compte. Oh. Je connais même maintenant, je suis kangourou, à côté de ma soie, non, avec kangourou. Avec ma gamme, il y a un lion, avec ma gagne. N'a pas ma tête est silité. Ça va le coup d'homme. Yo, je vais essayer de me mettre à Saoul. Azanaka Yanké. Yangouni Saoul, pour plaisant par ma femme. Ma bonne la qui me t'aime. Là, je me suis dit que non, pas un pote. C'est quand les bons nazo batté nazo que les bons mais on dirait tout le monde nazo sont assis. Comment le passer dans un problème avec sérieux comme pour la pangosse. Il y a des sous. Non non, passer à bunda quand c'est boy. Ça va brutal Tu vis juste en face et moi côté courseur en passe. Oh mon Dieu, c'est tout. Et voyage. Kadi, voyage. Il veut voyage. Papa Zap, na tunyo papa Zap. Ah, la notion d'aéroport. Bon, moi, non, yebi. Fais ça en valise. Il y a un voyage là, on le met au poil. Ah! Non, pour la nuit, pas de problème. Tikanga kimia. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Papa, il se passe que Bobo Menga Liban, papa. Hein? Oh, maman, Luka, qui yango eko kisamit. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Zaba Benga le bina lukele mbongo na ye. Bah comme menacé d'arrestation, papa tabino mako. Mbongo nini? Papa, maman ya kinandako. Allez, Zabla lukele $5 000 pour la voyage à Kadi. Zabla beti mutu a kangise lié 2 000. Pour la maman koka kite, il fallait Zabla défiler 3 000 musu soupe koka 5 000. Et puis elle dit que non, à Kofutae, à défiler il y a banque Lambert, elle sait qu'à Kofutae pour avoir un terrain n'est pas tombé là qui n'a pas ça il fallait te kango. Si quoi si quoi bon à battre zate. Ma fille chérie Karine, tu vois, vous faites tout à mon insu. Et maintenant, quand ça barde, ça me revient. Voilà. Jusqu'à aller, beaucoup de défati, ce qui $3 000, il y a Banque Lambert. Vraiment. Papa, mais c'est ta femme. Comment tu peux dire que tu ne savais pas? Je ne suis au courant de rien, ma fille. En plus, on ne peut pas $3 000 et pas il y a beau kilo. À considérer que c'est quoi, et si sa famille apprenait tout ça? Nini Karine, mais Nini, mais Sarah, Mbongo Oyo, elle a fait voyager Kadi. Avec nos deux femmes, $3 000, il y a Banque Lambert et pas il y a Mobile à Karine. Maintenant, le pauvre garçon est menacé. Et je vais menacer Kangaï parce qu'il faut foutre un bon mot là. Oh Karine, maman. Ah! Ma maman si na yo, Sarah yo, aro lukula yo liwa. Etika mke okufa. Pardon. Bon fande te comment on a likita. Bolingo na bino na kombo nanga. Hein?
boni boyeko saka disque sike bimi bien ba liboso monanga to yebanga c'est ça qui sème le vent récolte la tempête. Voilà ce que tu as sémé. Va payer 3 000 $ avec intérêt comme ce 4 500. Maintenant on lui demande et en plus tu vas jusqu'à mentir que moi je t'ai payé un terrain. Où? Au ciel, au paradis. Toi là, s'il faut que je te paye un terrain, c'est en enfer. C'est nulle part ailleurs. C'est normal, ça c'est Karine, mais expliquez-moi quand même qu'est-ce qui se passe ici. A un problème sérieux. Karine a un problème sérieux. Maman a bien ça. Bongo a fait voyager Kadi. Il a fait 3 000 $ et pas il y a Zable. Et Mbongo on a les 3 000 $. Et sous quand on a 3 000 $, on a fallait azong sango avec intérêt. C'est-à-dire 1500. Maintenant là, on lui exige 4 500 $, sans quoi il risque d'être arrêté. Voilà. C'est pourquoi Zable Alobinaye Aya Alukambongwana parce que votre maman a menti que je lui avais payé un terrain, n'a habité dans sa tête. Voilà. C'est bon, papa, c'est bon. Parce que ça, il faut qu'on s'en aille. Où sont les chambre? Ma soeur. Baby Kezable a plus qu'une famille pour la ma soeur. Non. Kolobate Kosuki. Hier, même malgré tant à kabeta rapena moi kayuna. Hein? To sangisa kaka tiko lelako. Tiko salanga pasi, hein? Ata papa sala sous-souté. Tu penses qu'à cause d'un attaque qui est le minimum ya obakisa pour na kawana yaya. Hein? Tiko lela, c'est fini ma soeur. Tout kenanda. Tu décourages quand on a ta chérie, non? Tout va s'arranger. Ça du savoir. Madame Malek. Et ça moi Mali hein. Ya kana. Richard ça te. Allez kaka moi bien. Ah ukati na yo. Osiko yo kuzula ngwa koko na yo. Eloko na kosenga bino soko nzambi asungi
yaza libanda bokilo na kuvwandisa mama na yo d'abord libota na bino mubimba fona vwandisa na ye tata na bino ozoyoka po ezalaka te si mwana mobali oyo aza na fami na ye te si fami na ye ekosepela na makambo oyo mama na bino asali kokende kokotisa mwana mobali bato nyongo lelo yeyo na parke oyoki zabolo mpenza bavutaki ye okende kojubile na mbongo yo mpe mama asalaki ye azali kaka oblige asala yango mbambo mama asalaki ye wana azali kaka oblige adepele mbongo wana apesa ye sabe ajo nyokwama zabolo ajo nyokwama mpenza esika yango mpe kobanga makambo bobangi yango sindeko na mwasi mutu aluki makambo oyo bino bobangi yango lukilanga kimia yango yo monaki ye na susi ya te bakabona kowete awo biloko moyibi azosomba toye likambo mosusu alongba boye aje na makambo moko ejanga ntina toye na bomoko olingi mpe bato bakabwana suna babini bongo ata tokabwana oyo makambo asoni yoyo oyebi yango te yokanga non papa kulutu nafuti nanga déjà me bayebisi nga balobi juge oyo aza na dossier wana ase déplacé donc tokozela tokokende po likambo esesi papier nyonso osi basinye nyonso esi basinye zambi azwana soki asinyaki nde abimi awa te atie obe kuna na guatanamo yo oyebi makambo wana nde eza kasi soki aza na guatanamo banani balukile guatanamo nga nalobi mabe maloba ya bien guatanamo na place ne fayebaka nalobi mabe te nalobi soki abimaki nde ayawa te tokokokende na biso mama nakomeye na nga te zonisa mbongo makasi kaka yango normalement eza pour un voyage na voyage na attends, ceux qui ont dit plainte contre le faut entendre ce PV. Ils ont vraiment plainte. Si, ils ont vraiment plainte. Faut entendre ce PV parce que auto lobaka na auto komaka et il y a des plaintes. Comment on Moké. Ok. Poste nom Zamoni. Zamoni. Prénom Materne Turbo. Date de naissance, lieu de naissance. À Kinshasa, le 3 juin. Le 3 juin 1979. Adresse Mondi, numéro 1. Commune de Lemba. Quartier Foire. Commune de Lemba. Contact 09
09 71 49 69 72. Province Bandundu. Bon, vous voyez qu'on porter plainte contre qui? Donc, agence de voyage. Vous voyez comment on a monté? Comment on a eu en collaboration, ça 3. Donc, 2 messieurs avec une fille. Non, adresse na bango. Donc, adresse comme telle Ezati. Mais tu seras toujours à contact à partir du téléphone. Dès que tu fixeras un rendez-vous à place au Koutanara. Et puis tu seras faire à partir de Yawana. Monsieur, comment yo se confie na Batou va préparer un voyage à Moussika? Oyebi comment on va monter, oyebi adresse te bosolaka na téléphone. Tant que bosaka makambo na oyeba la police te. Maintenant et baby allez oyemba on a la police. Il faut être prudent dans la vie, papa. Moni on dit ngai ba recommander ngai pa na bango. Donc cela veut dire que ça a déjà une expérience ya otinda ba voyage wana faire voyager bato. Donc molenga na ki pa na bango bon na mona pe makambo ba noki na normal. Na za pe ko na petite teke makambo ko koma ndenge komi. Et en plus destination où ba nga tinda na voyage pa nga na voyager ça ki na France. Donc ndé na yak na dossier na ngai na monter à mbongo na pesa ki bango. Mbongo combien? On a payé bon, le roi 5500. 5500? Ouais. Donc la 5500, on est arrivé comme ça en Haïti, en France. 5500 $. Ouais, 5500 $. Et on a payé on a 550 $ pour la couverture et le dossier. Après, on a accès à la banque. Mais il s'est fait que tu commis et tu m'as dit avion à Nandjili, on a eu une destination en France. Bon, il s'est fait que tu commis en Turquie ou non? Bon, comme tu es en Turquie. Si, tu es en Turquie. Or, il y a une destination en Turquie. C'est fait comme jusqu'en France. Bon, il s'est fait que là, on est en Turquie. On a quitté le passeport, on a monnaie et ça juste rare na visa où il y a Turquie. Normalement, tu as une délégation à Batundo Kenya. Donc, bango bazwa ki ba passeport na ba biso ni sote zana ba na bango. Na carte avion ndé là tu ba pinde ba remettre biso ba passeport na biso. Bon, tout le monde a déjà de son mati ba biso qui là c'est bon. Na ko kitane total ba passeport on a bizarre juste ba visa à Turquie. Donc Turquie le quoi na Schengen té, donc il n'avait même pas moyen tout ça sur mon pato soir na Turquie wa. Moi to ninga ne select ba pesi biso ma bourra ba passeur na bango. Donc ba to ba repermettre biso to carte to comme na Grèce. À partir de Grèce, Hollande, tout côté na carte de France. Parce que Grèce est dans l'Union européenne. Bon. Na carte wana siko poto lo ngwana Turquie na Grèce on a 2 chemins. Donc eza na nzela ya mai, donc na nzela ya Zamba. Alors, nzela ya Zamba faut ça 3 jours de marche. En plus faut bola tara noir bilonyon surtout. Risque eza kuna osana te na nzela ya Zamba wana. Bon nzela o eza un peu baleka mingi, eza un peu pratique, o eza nzela ya mai. Alors nzela ya mai wana ba canot to kati ba kati na ngwana Bakanon ça bien ça vraiment sur état vraiment malongati. Bon il s'est fait que là tout cas ici en Wana nous sommes la chance à mon Grèce mais ba camarade est belé tout ça en délégation ba dindi ba koufi na émission chef je vous dis donc Rose atana idée ba tout ba koufi. Oui ba parce que koufa régulièrement surtout dans nzela ya mai wana chef. Donc pas moyen. Donc ngai tino mo nga ba moyen bo ça grâce à Nzambe. Parce qu'il s'est fait que là tu comme na Grèce wana biso ba ki wana ko to katia ndenge bet ba kangi biso to sali prison après tine ba refoulé biso de yebu ba refoulé biso to exo du 3 les restes to genda kana ba kufa ba de belé ndenge za la boye ba betara masolo ke onde on a ba voyager kenda boinzo ane belé ba kufa na ba après on a so monta kufi donc ni vi ni koni monta ko pesa ta sango ya liwa wana na zati de boye ba teke monta na kufa ndenge na condition ni donc il est parti comme ça. Et on a posé plainte à partir de Makamabatuana, parce que même pas la décision. De toutes les façons, sur le plan juridique, il y a beaucoup à sa faute. Ah bon? Ah bah oui. Comment que le côté de la bande, il y a des escrocs, des faussaires, et puis des receleurs, des voleurs, des infractions beaucoup. Mais on passe l'éponge. Comme il y a mort d'homme. Yo et des biso to remonter filière wa. OK. Quand on a Grèce, on va voir ce qu'on va faire. Mais il faut collaborer. Si on collabore alors c'est un problème parce que ndengo le biba te belé va kufa to luka moyen tout ça la freine na makambwana. Parce qu'il y a un problème d'escroquerie, un problème d'abus de confiance, il y a un problème de faux et usage de faux. Donc le motif est mingi. Et puis en plus il y a mort d'homme. OK?
zala na disposition na biso yaka lobi na tongo na kopesa yo baélément. Il y a une dame qui m'avait appelé pour qu'elle dirige vers Bino concernant ma cambouille voyage. Yango na benga ki. Donde mto benga ilobia. Ouais. Waina komo soki soko muntu na pila muntu. Pila muntu. Ta. Omoni neza boy. Domaine na domaine ya Nzambe nango. Donc biso nde omona biso boye. Dans la musique Nzamba musique azali. Nzamba bale azali. Nzamba bata maboke azali. C'est ce qu'on a. Na makambo etali makambo kokotisa bato na mikili. Donc biso nde banzambe nango. Masolo ya voyage en tout cas biso mtokanga masolo coin tina centre. Biso nde baye on a le bakolo masolo pena oh yokaka biso. Au moins, il y a 2 jours à Autotique à Bateau en France. Nous sommes allés au document, nous sommes allés à l'aéroport, nous sommes allés à mboka wana totikio epa ya bandeko na yo oza na Belgique okena ndako na bino oza na Hollande na ndako na bango ona Kuala Lumpur na ndako na bango vous comprenez biso travaille avec preuve à l'appui. Mais oui, nous avons besoin de preuves. Parce que les makambo mbongo. Oui, s'il y a des passeports, au Koko Laksanga, quand même. C'est tout un bureau mobile. Donc, nous avons pampa. Oh, on a besoin de cacher à chef de l'État. Oh, cacher à ministre, écoute, ministre, tout ça là-bas. Eh, c'est ma signature, ce qu'il y a après ministre. Bon, ma tête en pogne. Agence ezake maintenant on y est déjà biso mo da poto pose le la butuka so ko kangi miso lobi na tongo la mka pam okomi okuta na biso eza da ko koma donc là la muki bo lo na tongo ça déjà da na poto ta pila o monongo za wana soka ka o to sali masolo nao o moniyo ta so za na momimo viva nai Santé. Ils ont des fils de biso. Oh, c'est ma forme, mon boy. Kaba. Teka. C'est qui encore le nom? Vebo. Bodo. Appellation bien contrôlée. Gaï de Brins. Le roi de Mayango Moussa. Tout ça, tu vas coller ma preuve. Bon, maman. On a Palmiche, la fille au Bosé. Vraiment. Sur la photo. Vraiment. Sur la photo, la souka. Oui. Comment est-ce que vous êtes délégation ici? Vous avez l'art. Vous avez parmi 15 personnes. Vous voyez là-bas. On va pas sortir. Like ça. C'est grave boulot. Tala, au moins la chose à la liconde donc 550 ouverture à dossier na li passe na yo. 550 seulement. 550. Chose à nango, c'est bon. Et puis au bac ici 450 4500 pour le dossier tout 4500 seulement. Na passeport na la pierre sous biométrique visaté. La pierre sous visaté. Même on est quoi tala. Oh, biso betara bichar billard. De to betara billard na consul. Pardon. Bopé sanga 2 minutes car na benga mutu. Ayelanga tanda mbongo poto banda déjà dossier. Sans problème. Ça la rapide. Commis déjà. To commander pe na compte na yo. Obi na ya eta Carlos Makaya lo mbongo lisula mbongo. OK, souto. Encore on a là. Yo ko bobo mutu. Ba vrai job bazao ngeni. Na ya eta Carlos Makaya. Makaya. Nga ba koli nga. Yo ba ko. Lisula mbongo donc. Simbogo. Allô. Ouais, OK. Confirmé. Ouais, c'est bon.
motoni nanga te mao kobanda maloba eza na probleme te dabord ye tata oyo aboti ye moko mwasi abengaki ye na telefone bukilo te ayebisi ke biso tozoya ye aza na possibilité te mpona yo kobondela nga mpe nazobondela mpo toyawa mpo tosala nini tomikitisa mabe oyo mwana asalaki biso toye tokomikitisa soko ye mobali azalaki na foti mbele ye mobali aye koluka biso te mpo soki alobi te bongo biloko yango boye nango te eza prêt tout eza prêt yango toye mpe tozwa date fixe po tozwa date fixe mpo lere tokoya na biloko mbala moko po azala surprise te likambo ebongaka usololi yango nake mokolo atange papa ngana kobanda maloba probleme eza ai mama nakobanda maloba yo probleme eza la parole s'envole mais les écrits restent nga kuti soko na yebaki na ngana yandi na pape na biti comme ça nga nazozwa nde po ekotikala yali malamu kubere chambe ntakubatera tobondera tata. Mauvais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. À toi, match est à où? Donc, à ça direct, mauvais. N'a pas fait ça, vino bon, on a un cash. Yo pense que le cash. Ok, d'accord.
wapi mkolo ndako? Eh? Wapi mkolo ndako? Bota. Papa malembe. Papa! Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis le capitaine Gonano de la brigade criminelle. Avec mon équipe, Toza Kosala enquête sur une situation qui nous a été proposée par les citoyens ici présents. Aïe, aïe, aïe. Panda. Aïe, aïe, ton copain. Alors, vous à la calme, hein? C'est seulement une enquête. Seulement, Toza n'a pas ça pour payer sa des charges ou boyer les bateaux. Donc, disons, baza batu oyo, bateau li bamisa doyi. O basalela biso ba démarche ya voyage ya mwana bino nani Kadi boyebi. Oui, oui. Kadi, c'est ma fille. C'est votre fille. Oui. Ndenge sala ke non ti voyage on est voyageaka. Sala que bango ba monta o basengaka biso to pesa bango pour la voyage pas comme ça biso normal en France. Mais c'est fait que tu commences en France en moté. To suka na Turquie wana na Tchikona nti tina ne ko sala ke ndenge mwana bino Kadi ko kufa. Pardon. Mais oui. Kadi Kadi yangai. Mais oui. Explique-moi. Ça fait un mois maintenant que Kadi. Donc, vous évitez que moi, la vie n'a pas fait. Ça fait déjà un mois. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ça. Sarah, au moins dans le monde, tout ezali yo Sarah. Kadi akufa ngala lota sans faire milimo na bino. Maman, amna oyebisa yo. Maman bosani ngai. Bongo yo yendeni. Mais oui, ngai na songi ngala yi refoulé. Mais Kadi akota ngala solana Kadi na téléphone. O solana Kadi na téléphone? Non, c'est pas vrai. Oh, solana sa qualité. Moi je fais qui ça Kadi denga so ke kufa so na mai. Kadi alekaki Turquie, Kadi akota France. Atindelanga mbongo des fois papa nga mukolo mwana na zo ebisa na biso stokendaki. To sika parti wana boye to kota ka boîte dindi nga saki reska ngamba ba sauver nga ya sauver. So ka pena ngala kufa. Ba rappel vérité. Nan. Ça n'a pas ça, il y a papier de charge qu'on a proposé. Moi na moi sûr. Nan. Servant un bon en agence deux fois papa Kadi atindi na France. On va reconnaître quand même. Kadi vous allez bakufi na Turquie Kadi na ngai. Papa malembe kasi tena zoloba. Maman wewe. Papa na epi. Osio observa imbongo deux fois. Kadi abengaka nga na Paris mama papa. Abengaka nga atina nga na agence mwana mwasi yo deux fois. Kadi abenga za yete Kadi akufa na bisa yote Kadi akufa. Pardon maman na boli pisa ngai. Nga kana sa mabete ba utwa do titangai. Na famille mo Kadi na kosa ngumo Kadi na ba. Moni. Na ba lokute na Moni. ba lokute. Ça va ba telemie. Oh yo lukaki. Jambe na ngai yo ya likolo to yawe pa na bokilo oyenga yali wana po mwa makambo elekaki awa yo oyebi ali bokilo tolingaka mingi yala ye tata kulutu na ngai tolingaka mingi bongo azala motema libanga te koya na biso awa toyinde koloba lilobo oyo olobi oyo nzambe yo osangisi moto akabola yali te Kolo, makila na yo etangaki na kulusu. Ezala mai ya pio emela na kati ya motema na ye po evwanza motema na ye kimia.
na yango tobondeli bongo na kombo na yo seigneur kutu biso toza kaka bainstrument pamba maloba nyonso yo nde nkolo nde moto olobi na biso toloba na ye mpe kutu soko aza moto ya mayele ndenge kaka tozi tolobi boye eza mpe bolimbisi mobimba eza bapardon mobimba tosengi soko mpe aza moto ya bien komona alobi papa botika na bino na kombo na yesu botelema bokei na bino makambo esilaka te esili na kombo na yo yesu yango tozongisi gloire mpe nkembo matondo epai na yo merci seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Tata, na makambo nyonso oyo omoni elekaki awa toyali bato akoyawa te natali yo biloko ya makomi yango elobi ate oyo nzambe akaboli moto akangisi moto akokabola yali te tata na ngai na bojobo osalasali na libomo osalasali kana kotoyawa te tata koboya mwasi no mpona biloko oyo te tata nazoka soni be mpo omoni mwasoni yango totali be boye soki tolobi tokobe soni libalo etokende na kokupa papa azongisa mwa maloba mwa nsima papa aza bolongo nalobaka yo yali mobiso yo yali mwana na nzambe papa atala na makomi te soki ata manda yango nyonso tokoputa na biso papa koboma libala na yo te nde olongi boyaki yo na mwasi na yo liboma na sala nzambe ngai naye tolobalaka te totanganaka te akombo te soki na yawa be po tata na mema yo na motema na jwa yo mwana na ngai aza bolo pado tata pado nayebi te soki yali tomwaye soki pongi ngombe totaba tonini tata toyali pere nateka tomwa ndambo na lopango nayebi te ndenge okoloba ça va okilo na kati ya maloba te vraiment naza na 2 mots 3 mots j'espère que yakobakisa na nsima ya mama kulutu alobi soki moninga na ye totie makolo awa propre parent oyo bameta ye mwana dans le monde est ce que yo moni mutu awa kobanda na tata na ye propre kobanda na mama na ye oyo baboti ye sisoni mutu esali bango surtout ke naleki na nga kofi na ndenge oyebeli libokilo na yo intellectuel licencié en droit licencié en maths physique licencié en pétologie licencié en tuberculose licencié papa akoki te soni papa mokolo aye kodécouvrir ke mwasi mutu asalaki babétise ya boye papa moni likambo yali awe biso toye komikitisa epa na yo na mabe biso tosali totie na biso bapotipi toyali tosali mabe ozomono bangazemo oyo alobi ndeko na yali nango wana yaka ne nango lisusu te tie nango ancien testament esi eleka nango ozomono ayaka na ye tuberculose ayaka na ye nemopolosi ayaka na ye nyonso oyo alobi wana eyali nango lisusu te likambo yali awa mwana na ngai jabolo eti bongo te ozomono soki eli na epoti ndenge nalobi wana ozomona abalaki mwasi eli ne mabetoboye te ozomono ndeko na ye mayele na ye atia wapi ozomono esika mwasi aza kosala makambo wana ye alandaka te po anini apekisa mwasi na ye aloba te mwasi emoni makambo eli soko toyebaki basi oyo tobalaka avant mbele tokoki kobala ozomono ye esika abalaki sara boyokanga te omoni ke na bino bale confusion ça te tata ozomona ye nde moto moni esika toyawa nga nalobi noni omona makambo wana moke te oui papa yali makambo omona makambo wana moke te bozala baconfusion oyo papa oyo mama epuis boye wana na ndimi teke bango batindi bino ezali bango bali na soni tika nano wana eza baconfusion bozosala wana papa kolotu oui papa yo oyebi prison papa biso banda tobotama na tokota prison tala famille na bango bateka na bakowete donc bango nde mais oyo tokanano oyo ngai namoni na vie na ngai ngai nakanisaki peut-être bino oyo yawa po bokonsole ngai na bango ngai namonaki mais namoni oyo boye nde susu koderange motu na ngai papa kolutu mama kolutu ngai na niveau na ngai na age na ngai nakomi komema nyei boye na maboko nazopepa wese na maboko papa mama kulutu
oyo nga na moni pasi nga na moni nabimi escroc na miso ya bato nabimi moyibi na miso ya bato basi tozobala papa nabebisi mosala na ngai efoye na ngai ekoti mobulu kaka mpona bamakambo oyo oyo nasala yango kaka na bonne foi na motema malamu kaka nabike nasunga bokilo na ngai vraiment eza pasi mpe eza mawa kokota na biloko escroquerie vraiment je regrette beaucoup mais nayebi te bokilo soki nga na koloba pardon bokilo biso toyawa na église mokolo balatiaka bino pete na mwasi na yo olobaki pour le meilleur pour le pire mwasi no mpo alobaki pour le meilleur pour le pire biso batémoin baboti famille tozalaki wana nini yango ekokabola yo papa malgré eza baproblème ekuta ye nango yo moko soki olandi nzela bien kote biso batata te tala kote ebimili kote bamama oyoki papa en tout cas nga naza tata so il s'agit na fukama papa pardon lembisa mwana nasengi yo tata nga nafukami kote na bomama continue amour na yo otelema nano papa yo oloba mwa likambo moko amanga po esunga ngai mama nakende papa kulutu ngai mpe nazali mwana ya bato napesaki confiance mobimba na famille ya mwasi nanga mpona mona yango nde azali famille nanga oza komona mais oyo nyonso eye bon nayebi te tokozwa temps ebele ya kosola bofana na bino bofana na zoi moto akokabola yo na mwasi soko na zomi conseil nini nakopesa na mwasi na yo kolanda makambo ya bamama na yo te maloba nini ozoloba batasiala maloba nini ozoloba toyokani nga no bien maloba nini na bino tozokende abo tozala bomoko mpe yo bandi koloba bilobaloba nasali yo nini ozomono mpe ozopinga ngai ozoloba ketie famili na mama makambo ndeko nasalaka yo ebi yango te ozomona te ozomona omoni yango oyo kibetisi tuta yango oyo boma na yo soki sala asalaki yango mpo na bolamu na bino esika kadi ake kuna mpo bino bobika te yo kobika te yo banzi atebe emene moto akosunga yo yo esika kadi ake kuna yo kobika te liboma na yo oyoki bakopika sala mpo na nini nakana oyo kaka boni mpe ozoloba ye ndeko no ayaka bien te ayaka na sadi alukaka sala mpo na nini po amonoko bolingo nde sala sadi ali likambo na mawa na salo biloko lelo awa soki mokila bimi tokoyoka yo liboma na yo yoki lelo okoyoka awa va bokilo abima ngati bokilo ngati natina no ngai ngati natina amonoko yango yo akopinga ngai awa mpe bokilo abandi yo etomona na wi yango wi yo tosaka na ngai na kokolo lelo yo jela bokilo akokuta oluze yo nakomi yo voilà ça pas tout le monde la bokilo awa po yango bokilo akoti biso po yango ekolo papa kolo papa kilo na betami mpo na yo kosenga pardon bokilo tala ndenge na betami merci bokilo mais il y a rien kitsa motema bamwasi na biso tokenya okoya soki toye ndenge okosola na baboti na yo mutu na mutu ata na nzela na ye fangana telema kotelema banda mokilo atina liloba malamu aloba naza kotelema pardon na koyoka loba mokilo loba esala poso te tata mwasi no aya esala poso paso nyonso namoni makambo tu nazwi baprison na koti bafingi ngai na perde biloko ebele mais lelo nyonso ekika na mai karine otobenga ngai sikoyo oyebisa ngai ke kadi asa kufa kala kadi asaka kufa kala message ekasiko tata nani akufi Papa,
Banazana bomoya zonke sebapezulu. Papa na. Banazana bomoya sebapezulu papa. Kadite. Kadite. Papa Kadite. Sina prison yango. Kadite. Papa sina. Mwana nanga memo. Mwana Kadite. Kadite. Papa sina prison beli wa. Papa sina prison beli. Papa sina prison. Yakatokende. Ajoko sayakanano ah. Papa. Osaka. Kadia kupita. Kadia kupita. Action. Dédicace de nati kama ba staff na ngai botana ba staff na ngai ya mikili staff na ngai ya mikili basala vraiment que tozala zangai na bino ko kabela l'artiste ana baina ofansa na staff na ngai ya bela tala wana mabele baina na libota na ngai ozi ba ya eno mola famille mola muvumba ya eno ototomi nicho mola Apocalypse Mola, Apocadero Mola, Mireille Mola, sans oublier maman Naba Mola, la bien double brassard, la Nir Pelt, Gigi Tobandi Mola, Naba Petit Nangot, Pirnok, Bakinok, Banok Nyonso, Bamote Belé, la Nir Pelt, et puis na Bruxelles, plus Bamote Belé, la Tonton Mobunga, l'ami d'enfance, Tonton Mobunga. La Bossanité, Mokonza Pirens, Nicolo Tola ta Pirens, Mokonza Pirens, MP3 Del Piro, Bamote Belé, et ça va masser tout Bamote ou Aningeza. La Bossanité, malage de Lugendo, malage de Lugendo, na maman na bana tout, en tout cas na musique, na biso wana vraiment Bamote Belé, super Koulima, donc vous savez la yeyo. La Bossanité, famille na Charles Roy, tantine Hélène Chituta, na lifanto propre, ma fanto propre, Nadia Ilonga, Sarah Ilonga, na grand prêtre lifanto, grand prêtre Jordi, na papa na Jordi, la mot théâtre, voilà, toqué na Gand, massa bande retour na Gand, qui est un beau théâtre, sans oublier Jovial Mbenga, et moi à poto Jovial, Jove, staff na ngai ya Paris. Jano Kouzi, Kumbela Masolo toujours. Le gars Masolo n'est cantine Pélagie des solos Belé. Amote Ebele, sans oublier Igo na Champigny, Amote Ebele, Yves Kipapila, John Paulo, Amote Ebele, vous avez Ebele à Paris. Donc on a fait un beau théâtre, sans oublier Bijou Panandi, la Bijou Pandos. Huguette, na molonga ninaye, Bamote Belé, toké en Allemagne, petite sœur propre, Bijou Ilonga Maabi, Bamote Belé, Benita, Bamote Belé, staff nanga ya Menching là-bas, maman nangai, maman Germaine Mwanza, qui est au maman nangai, Talaraba, la Bossanité, Zigen, molonga ni Nikide, Vicky Aldi, Vicky Tata, molongani ya mama Kulutu, Moti na bino ebele, Dodongoma mama, wewe na lelo mabe Dodongoma, bino ba staff na ngai, Hélène Ngoma, Mami Lodama, bino ba staff na ngai bina don mention là ba bendele toujours ka ndenge zala, vous avez belé, donc na éviter quoi, ba tunanga ba migeya, thème singia moi avec na lelo mabe ba collection beta na fête voilà mais oui non ouais bena break no na rata miki
Donc voilà quoi, Anelka, Bambo Théâtre, sans oublier vraiment Christelle Ngoma, Boza Libota. Voilà, super film, Maman Angèle Mwanza, personnellement. Maman Angèle Mwanza. Maman Angèle. Sans oublier Julien Kitenge, le pro qui dérange, Julien Kitenge, Nia, Julien Kitenge, Nia, tu vas signer solo à Nenzokumbela, il est relobélé, la femme qui les a relobélé, c'est bon. Donc, artiste de la Binoé, la raison de vous allez là, le producteur à la taille de disque compact, Molongani ya maman Anto Kaba, Hermène Kaba, disque compact, moi na maman Missoumi. Allez, ça c'est dans Haïti. Il y a Londres, Claudia, Bakissa, Kezi, Black Pearl. Bonne chance pour l'album d'ailleurs. Bénédiction et Bélé. Ouais, c'est dans la couleur. Il y a Gino. Les qui n'ont pas été dans Seko. Les qui n'ont pas été dans Seko na Bruxelles. La mode c'est Bélé. La bonne sanité, les qui n'ont pas été dans Seko. Nseya, Nseya, Christelle Nseya. Ils te retrouvent na molongani na yo na bana na biso la mode c'est Bélé. En tout cas, tout le monde a la qualité. Tout le monde a festival na au stand. Tout le monde a la plage. Tout solo, cané tout solo. Merci à toi. À suivre. Mbote peut dire mbote ya solo quoi. Donc mbote penza super kilima demi à mort. Donc ressusciter de ces cendres quoi. On a n'engé à mukete. Bali règle les moi trop mais ba histoire peine zoni bobi kara système ya donc il y a une longueur d'avance quoi. Nous n'avons pas beaucoup à dire. Pour bandaka na mbote n'engé zalaka. Bambote na bato nanga tout il y a des partout oyo malgré mais batikala jamais possédé quoi nazo bandana no ko dédier pièce oyo tout kosilisa nzela Turquie le pasteur Alex Kinsama Mbali ya Malolo pan évangéliste Gradi et papa na babeni bango nyonso to bana na biso nyonso na côté Allemagne wana. Donc en tout cas Nzambe azala na biso toyebi que nani les malheurs atteignent souvent les justes mais l'Éternel en délivre toujours. Nayebi que ça passe mais eoleka nango quoi. Donc pièce au na ezali dimension spéciale et pas na yo. Alors, on rappelle après. Mention spéciale Nayo. Donc, pasteur Alexis Kinsama, Malolo, Ebike, dans le moment de difficulté, Makasi, c'est une chose papa parce qu'il y a pour nous, aux Alamosali Nzambe. Alors, Nzambe, Yazana, Banenga, Forma, Kabango, et Nyons, tout cela passe, il y a facile de rater et pas Nzambe. Parce que Dieu nous a dit que celui qui veut me suivre, il se charge de sa croix chaque jour. Donc nous allons encore quoi il que koleka bien que nayebi que en tout cas na kati ya pièce oyo tozwi ba leçon ebele bat nyonso to bazwi par na bango longwe wana kana Allemagne wana na pa ya mwana na ngai moko ya kitoko nièce na moko ya kitoko quoi Idieta Misi Idieta Misi ebisina ki kala mingi te Afro Shop masolo likolo quoi. Donc mbote bele pa na yo na longwe wana na kitika na Allemagne wana vie na nga nyoka vie nyoka na olelo mabebi na ngai. Donc ça fait très longtemps mais yeba ki na kati ya motema bato balinga bazaka toujours na kati ya motema donc nakobosa na yebi quoi parce que nazo bango ke no veste na pesa na libala eza vie nyoka mdatinda donc 3 pièces wala na kilo bakaka belé na yo vous avez tellement belé NJ Omba na kata Suisse babi la bellissimo na bossa yote
Lolangi na mau batela mama commandant osala nzambe ayebanaka musicien chrétien ntango banzembo ezobima tozosentir quoi batela mama malamu mama na nga nabosani ete na bana na biso ya mado na Switzerland ya mado na ngai ye ya mado de Switzerland ya mado uomo mwasi ya papa Justin Bokazebia engambe ya mobali kwa pedire otali mobali otuni eske namoni Michael Jordan to namoni député na parlement européen abosani pete kaka na kati ya kolukaluka wana na kiti na France ya nene Neliti Manga yoyebi nabosani mpe Sidi Mongo mwana na la grande fille ya mama kwa na bandeko no nyonso po batela libota malamu kala mingi te nzamba kosumba mingi tokomona Nadine Kazadi mama na Sephora na Romeo na kati ya London na ville ya Leeds oyebi kati quoi donc rien à dire quoi sans commentaire na Londres wana kaka Pamela Musasa na kati ya Liverpool balobi mikolo oyo bazobenga yo cash permanent epuis nabosani te de tous les temps namona moto ya simple boyete namona jeune ya simple boyete namona jeune ya crédibilité boyete namona jeune moko crédible lokola yo te Gaston Tchenda JPX tolia bango bapoint ebele baotuna soki eza ya mundele toka ya africain mais simple africain au nom de Gaston Tchenda donc JPX na kati ya Tottenham wana kote kaka ya stade ya Tottenham ezalaka sika tokutanaka na basalon Bercy epa Jackson Mangala yako Mangala son excellence yako Mangala na kati ya Irlande et partout peuple nomade na kati ya Irlande et puis nabosani te Raf Kalemba na Irlande nabosani te beau-frère na ngai alongwa de ya beau-frère akoma yaya okonga ntango te saa mpe na ntango te yaya Guilin nabosani yo te mwasi na yo Fatuma ser na ngai po ngai alandi bambote ebele nabosani bino te nyonso nasilisi te plus 243 Willy Musheni oda mboka olie komaki bien siko tozela mwa bokutani ya Willy Musheni donc nayebi ke libota mombe ezali makambo nyonso to ezali nayebi ke ntango ozoya relation esengo tokomonana mama azali kote oyo très bien nayebi ke même atosali déplacement présence na oyo ezose faire sentir et puis nabosani te nayeki kaka kati ya Londres na Stacy Tambwe Tiribo apesi Tiribo mbote ya Chibo Apula nabosani te ya Fosi Apula ya Clovis Konda na Londres boza ebele nakoposa na bino te napesi ndeko na ngai Roni Malundama mbote na mwasi na ye Kandi Ngwala mbote ebele en tout cas nabosani te ya Brigitte Anani ser Pembeleki bote eleki nimine ser mingi aomeza te na mijo minyengi donc kala mingi te donc totourne lelo nayebi ke tokoma bale 20 ya mijo minyengi na kini nabosani te momi na nga moka poto asitulu ketu na kati ya Anvers Chocho Yuma mobali ya Blandine Kibula Pasteur François Kayembe Blandine bana baleki kitoko mingi ya dose okomobo tezo toyebi te soki tobenga bana biso banani tosoki te tozala ba japonais na famille soki ba japonais soki pe ba australien po bote eleki donc la belle congolaise ozobotela biso bana ndenge esengeli nabosani te ya Jean Lowaka Vero Lowaka ser nanga kati oyebi masolo
sérieux masolo toujours fixe mais ça c'est mingi na biso mundele wana mbote c'est que non yebi na beta libaku na miliki quoi poza vraiment c'est abongo mena yo mundele papa mbote bele petit Jean mbote et puis na pesi Karine Kayembe mbote Denis Kayembe Alpha Kayembe ba Kayembe nyonso tout ya poto na pesi no mbote bibeya donc na bosani yote oza na motema et puis Pati Mondele Pati Mondele na kati ya Liège kitoko eleki yaya et puis na bosani te yaya nanga Gauthier Di Kenzo Meka yaya oyebi et puis tanto kati kota ngola pona tosisa outik na grand monde okita ko Afrique makolo mais tokomina kota ngola tukanye Guilin Simau so akabele foko lotonga yo biseke na simana ngai akasu na mbongo te nzoka nde de tanga moko ya mai na kate bana na mama Nadine Simau abosani bino te mama Tondo Nkembi losambo pona bana na yo oza ebele okotikala kolema biso te oza telema ebele ata minatanga bino banda lelo ti lobi nakosa bino te mpo ata na tangi yo te mama Wete mama Odette Mianda bino nyonso tu na Jibeli mokonzi ya bazombo papa na Jibelina Adi Londole oyebi ke tano abi Jibeli mokonzi ya bazombo epi ke yaro kabi azala kaka yaya Olande kangote Guy Pablinto leader et pasteur Padou Petit ok wana na biso koto ya katime bikende bizonga na bosani bino te bato nyonso tu oyo ya ngai ya Hollande ezala na mboka nini Nadine Toto na bungisa ba coordonnées minya koloba eza te bosani motu te je pense et aux autres meeting là-bas ok 2 Odette Giroy action ok merci beaucoup bafan na biso nyonso na super kilima na babi super kilima match donc impact danger na ete bilozela boza telme beleke mwa kotanga bakomboza te na totanga kaka poso totangi te mabe na betching laba na ete boze bele bozozela na matching laba azozela na ete Miriam azozela na ete mabele donc boza telme bana na biso na Miriam bana na biso Miriam Giroy ngaye bana na vraiment donc bwana beauté bwa kitoko donc Claudette Giroy na Miriam donc balali bozela bana biso bozela ezoya na bosanité ye moko safishira non ye moko safishira na leli na loba milité na bosanité sotela na France vient na moko Jean Tchebokanini yo yebi nataka petit frère propre donc yoloba mingi ezate na bosanité Paola Okito ye moka ndima bina kozwani place ya mama Marie donc alobi bon mama Marie akufanga na tunanga place na ye obe ezate na bosanité eza ebele Ange Kitoko Buli na Johannesburg Jean-Yves Muyembe Cédric Muyembe Hervé Muyembe Ikongo na kolela kolobike yimulu lekela na lekeli yango oyo napesa réponse ya la lekeli Kongo Muyembe donc bambote ebele na bosanité poupette poupée fragile et bien la femme du patron Sarah na Canada mbote ebele napesi bino bambote na bosanité enseigné na kata Paris maître bulldozer Leko Makola babi champion de Lyon 4 fois champion de France donc on a été ce que nous parce que les gars sur la bosanité souci Makola les gars mettre les bons Makola et la bosanité la bosanité na Londres la bosanité de Noël-Tansia mama munga munene babio bakesi babelaka na Londres wana impressionnera bango templar mbele na bosani yo te na iko tobala kala mine te mais so savourer na bakilenga libala c'est bon babote bele na bio tout bana Europe bana Amerika
bana ya Asie bongo bana Afrika gros bisous na bino batasala yo en personne nayebi ke batasala osalaki boye batasala boye na boye atake artiste kolembanga te bino wa bato na ngai nalobi ke atanke artiste mwa beko eyaki ambref eza nini atanke artiste bana mikili oyebi mutu na bino emblelaka toujours propre makambo tu ya solo ya carré yango ekomi na era bambote topesa bambote kaka n'est-ce pas bien mwata moro elekaki super kilima na marché pena zéro balabela biso moto aconscient zéro mais champ là eza masolo biso tosalaka en fonction ya baproducteur producteur ya biso ayaki na mwa sprit moko boye amelamaki nango Hermen Kaba gros bisous mpo na yo na libota na yo na mare na bapetit tout carré wa mutu pene obulaka Hermen abulaki yabi te mwa pose atala estratégie nini sikoyo ya koya nango na bakolegi na ye kaka ya baproducteur mais ye atanke kaka Hermen Kaba bon abule mpe na esprit bien na ndenge mabe te yango moni alobi ke non batterie ya marche premier film nzela Turquie tosali yango mpe mutu te biso tu mpe toyaka na besoin to voyager so tu mpe toyaka na besoin to inspire so mpe tu toyaka na besoin to mpo tobimaka déjà tosukaka mwa penepene na baafrike bangola mwa afrique du sud mwa topesi idéologie ya nzela Turquie mpo ezaka biso toteyaka masse l'esprit bien toteyaka masse toteyi mpo oyo tamusaki mpe na baesprit moko bo voyage yango mpe yaya so tolandi bien bato nanga mikili baforsa yango mpe te ezaka lokwa diplôme d'état okontinue mpe bamaki nozwino te mikili yango mpe eza nango mpe ndenge wana kutana nde na bato ya bien bosoli carré ambassade endimi yo ozwi plan so tonga toyango oyebi ebela oloba eza nango te bandi mbote na Edi Kilombo prêtre yo nde mutu omonisaka bato poto facile Edi Kilombo kaba nzela Italie wana nayebi yaya masolo kuta te Jean-Louis Ndukuma oncle na ngai propre tala propre noko Jean-Louis Ndukuma propre na mère bagro bisu na bapeti oyebi kaka masolo mais na bosanaka te ta mosuba masolo te bamasala nga baza mpe na banor ebele baespera kinsala wana ya ngai Serge Fataki wana ya ngai banicole Matirin banicole Tintin wana ya ngai baza ebele tozwi babiju biju mombeku biju na ngai mombeku oyebi biju bino tu barombo rombo masala ngai na pepesa yo na parda ya neto mutu na yo bazala baeli oyo tozala biso kare ozokopa tozopesa bambote na baoyo nyonso balingaka mbatasi boza tala yele nasepelaka na bino ngai personnellement mwa baabsence ya bapele wana esalaka mpe mwa mabe totoa bato na bino ezaka teke ta mosusu totombi mpe bino mare Nicole mare Sharufa bamare Aniti Mambote bamare Ka babebe Makuka na kati ya Londres wana baya basere oyo ya ngai ya motema boyebi na biso toke na ngola awa toke kaka na ngola awa Mireille Nzuzi yo oyebi yo oyebi kaka propre oki toke pa bozatala yele papikaki papikaki na luki boss oki donc eza masolo oyo ke tozopeta na ndenge esprit bien boss le boss mutati tokuta alobaki nanga fani nasala yo apena mutu na ngai Mamadou Ariso le grand prêtre oyo lelo oyo opemi na yo